Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Les répondre que na yebisa que ya Mike Alanda mukanda kuna te pour bango pete mutu ba pesa ya Mike mukanda. Va contribuer pour le mariage, Joana Loba ça va $70,000 va dépasser format va ni sa chambre ni sa DJ et maman la peniel kuna bisambo aux États-Unis fondé aux États-Unis na et si la Nicolas bien vraiment. Je vais bimisa ta $100 ba ya to zong sila bango. Ça la $70,000. Ça les aura 30,000 ba ko ça rende gara 70,000 mais ça les aura 30,000. To la ndera internet ça les a 30,000 mais bango ba ko ça biso les ça les a 70,000. Mais tout ça a un problème te peut tenir moi c'est. Famille écossais. Na hebi na mambo na te to ça. Legechu. To ça là un problème te pour tenir rien. Ça il y a mariage d'abord ba c'est la mariage. Ils aura $30,000 mais Mike paye ça $70,000. Si on paye ça $100, la dépense mon mariage on a ba toujours ça. Ouais Mike a dit bon en tout cas c'est dans le batik à grave yango c'est pas $70,000 $30,000 à dépasser qui. Et c'est pas net à payer €17 Yvette. Non ma. Voilà, Yvette également tout landa bikamwa ba lui frère Mike Mawa. Non mais Emily. Nakebisa kana ma pour pas banginga tout ami balé atie buka solution sori lita penalty ai mi nzemba wata po wata zwaye wata limbise debi dako koma benga wata kokomela ye ko benge maître Cyprien obosa ndo kosele makamuka viola ki yo rozwa pena parole ya wata otiango na mi page na yo glory langi yo kozwa parole wato tiango na page na yo obosani ndo loba ya wata obosani mambo yo kosela wata obosani yo so nika musicien boyo il faut bandaka okosele makambo bandolo ba n'importe quoi lukaka bese sima bato loko moni ya Mike na ba problème ayo no komo luka bese sima ya Mike finga na ndima yo lo langi finga ya Mike na TV na ndima yo ya natana ote trop occupé l'ami du chef anatana yote ngana yo Monika ndolo binga na malchanceuse. Ça raté fait babé. Na vanda bien. Nga il fait tu na malchanceuse pour na yo glory lang. C'est que chance existe raté. C'est que na mo chance. Ça dit babé là. C'est raté malembe, le que tu kwa mbruye nga ite. Tika ngalo ngamna malembe. Mbruye nga to mangala lire mo na efi moi basse classe boy. Fi moi makelele zanga tina. Oswana ka bien te. Oloba ko finga rebelle. Nga na opé sur leçon morale nga na finga na yote pona biso ke éducation na ngate na loba noti na aussi ça na fingo te mais na opé sur leçon morale yo loba nga yo betanga na noto bunda ba kwanza no lukumta opé ça na tata ya très métissé on reconnaît qui quand même métissage on reconnaît quand même métissage là c'est bien au départ gloria ngata ki cadavre na ngayo ko le karate blo na lekio na mamnyo sto mukili moi mamnyo sto nzamba sana mukili na lekio blo na lekio ata na obwaka soyi blo na lekio ata na ofiotola na lekio ata na buzoba na lekio na mamnyo sotu basaka mukili blo na lekio Gloria yo bala so na 13 ans osaka da des vierges na 13 ans 13 ans moi na kota ka première secondaire yo saka da des vierges mais na désolé na 13 ans na bando saka na ba Barbie na 13 ans na bando sarana ba Barbie classe solo ba kotanga voilà otanga o malamu to pesa nzoto pa ba professeur ba matso classe na moni en osiko parce que so tanga malamu olongo yeba mamuni oloba na TV so tanga malamu olongo yeba qui tu as affaire qui tu peux parler olongo yeba oloba nini pe olongo za musenzi bongo te na mo siko ko pesa pena ba professeur mbongo po mata classe yo ngapena ba zelo ya suka yo gel show oyiza j'ai choqué nous tikanga sika okilanga ngai pour moni raji roger zo lingo mingi apena kanga Elvis zo kanga mécanicien mo simple mécanicien ça sens Roger kolinga gel tendeni gel ana moi siki toko na makambutu ana sika obaka kolete ayo moi c'est la femme de valeur yo kanga mobali ndeni Elvis ope mbala ba o kanga mobali na nini apo po kanga mobali yango il faut atanganga ngo asenga apena loko moko pe yo mona ozana ngo Ba vérité.
Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandi ya Kevin et Pandale Kechu. Autrement dit, les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo, Binesa Kibinot, YouTube Tikilangai, TV, Bouswana Bino, parce que YouTube, oh, ils en ont bakolo, ils en ont maman li kamba, mutako, baby mission, l'autre, ça, les missions, oh, ils ont les missions, qu'on n'ingi sa mokili, et qu'on choqué la famille belé, et qu'on s'est la famille belé, baby, ceux qui ont tout bon moté, mais à pembele. Tala motema zaka indika kotala te wana moni venanga si ya Molex aigle noir motema ana la patrona babi chichibola chibolaski moi si ya mbongo belé pe Willy Musheni et tolomo 200 kg wana nazana morabe yananga ma confrère ma concert que j'aime beaucoup Yvette Kalombo Boni. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Na bien. Comme tu es triste, comment il y a quoi? Nga triste. Bandela onde, comme tu es en colère. Comme tu es en colère. Ah oui, ça c'est vrai, mais pas triste. Voilà, tout ça, Yvette Kalombo, tu as aussi une évaluation par rapport à l'émission au Salakinayo, c'est là où il y a frère Mike Alambay, où il y a qui est Mokili, où il y a des gens qui ont bango, même si c'est PCP, c'est bango, PCP, c'est bango, retomber dans l'émission des années. Bon, ils ont leur côté, en tout cas, en so fingi nonga banda le loti mukile kufa pour na frère Mike Alambay c'est que finga non et ça a plaisir au contraire et ça a plaisir donc et ça a bien le roi au moins ndenge batwa ya Tshisekedi baseka batwa ya opposition mondenge pe batu ya Kabila basaki oseka batwa Tshisekedi ndepe na mona batu ba oseka ngato batu ba finga nga pour Mike. Dans le bon, donc tout ça, ça m'arrange. Donc retomber mon côté, ça m'arrange. J'ai dit la vérité, c'est tout. Hein. J'ai dit la vérité, c'est tout. Après Michouana, moi appelle les aguités pour na belle sœur Nabino Peniel. À l'occasion que bien gâté ton frère Mike a reproché qu'on a les cameras, c'est là bah dire le bac in émission. Non. Bon, bah, tu vas bien là, bah, on va côté, non, il va que ce peigné, tu tindi, bah, on ou pas, non, il va bah, tu vas bien là, bah, on mais bon, frère Mike fait depuis la note, coutanité. Donc, retomber à mort, retomber à mort, pas ta frère Mike, si on a tiganga dans le bakak. Preuve en est que la famille va te bébé, ça va tika, kolobate, bon, mais on le bakak. Non, le balangaï. Donc, net, ils ont un conseil, mon nom, il y a des conseils. Donc, je suis désolé, non, loba. Donc, si ça gêne, loba, non, loba. Non, loba, vérité, parce que, tant qu'il y a un bébé, sa réputation, réputation, net, il y a mon sale Nzambe, il en a besoin. Réputation, mon sale Nzambe, il en a besoin. Il a vraiment besoin de sa réputation. Si vous avez besoin, boya moutou, pour la mabene, quoi que ce soit. Boya dans le calme. Boya dans le calme. Tout le monde peut battre, belé peut battre Nzambe, belé peut battre divorcer dans le calme. Peut-être que ma cambo, bah, ouais, les a plus pire que les gars. Peut-être qu'il y a eu des beaucoup de gravité. Peut-être oh bah on va boire un plus pire mais tu auras monté. Pasteur Jean Bosco qui m'a divorcé. Bah là, divorcé et l'ongoli bah tu vas qui s'apprécier. Pasteur Léopold Mutombo Kalombo, plus de 20 000 membres dans l'église divorcés. Toyoka ngote toyoka pe mutalobate. To esala pe makelele te. Pasteur Joël Francis Tatou divorcé. Toyokate sika moi c'est Joël Français les gars te va le balo ba welela so za besoin de divorce ba c'est belé pasteur Mukula divorce ba pasteur minene kutu bongo ba leki Mike Alambay simple musicien ba divorce et bon mana et longola ba to aseka monde entier au ministère amen monde entier. Oh, donc, baba église nyoso na tenge le monde entier et longo la bandimité ke ba longo pa na pamela ba pasteur na bango et déranger leur moroté basi na bango pe ba loba na TVT ba médiatiser pe divorce na bango te. So vous avez besoin boya mobile nous avons ba raison na yo. Boya dans le calme bossi boboti bana na ba kola Mwana bébé les bana wana ba kola. Mwana bébé aza muto kola. Ba rotana ma internet etikala. Bon moi mambo sale papa bango ebisa bango o inisa bango papa bango donc moi souhaite tikalaka le kechu réputation mon sa Nzambe a besoin de réputation na ye ngato pekisinga na koyoko te oza muninga ngo za parents ngo za nani zo pekisinga likambo na koyoko te parce que il a besoin de sa réputation a besoin de réputation na ye ko beba bongo te ka boto tala enda obebisa ngo non aza moi si na ye ba rozonga na le lotolobi ma talinga kutu te
ata bazongani je m'en fous nga problème na nga que na dénoncer que c'est faux. O dénoncer ngo Yvette Kalom to mona ki frère Mike a présenté qui président na biso mboka future épouse na ye o ezaki na réseaux sociaux nyonso a représenter président na biso déjà ezaki frère Mike mutabanda ki mabe déjà kizaki dabilo au moins déjà banda ki mais ça ya kobomba na c'est pas ça. Et le mosusu eza na média na biso congolais surtout bino ba journaliste bozana lo kuta moko na ba information lo kuta le roi botangela ngo classe te le roi na classe batangi c'est une vérité bino ce que bo changer ngo so lo kuta. D'ailleurs c'est faux. Tozo anon batu. Les kechu tout le dans le calme. Tozo anon batu tout s'expliquer. Mokonzi Mboka abimi président. Fachi a Mokonzi Mboka président de la République s'il vous plaît. A président IDPCT aza président FCCT, aza président ya WNZT, aza Mokonzi Mboka donc ba gemena. Oh Kabinda. Oh Mbujimai. Oh nini nyonso wana Fachi a président nango. Ya Katanga ba Congo ba Swahili ba Luba président na biso tout. Mutu wana bolo ba présenter Likangu. Ya Mike Hananu homme marié. Aza homme marié en plus chrétien serviteur de Dieu. Alors que ne présenter Mokonzi Mboka Likangu na ye toza batuko moi si wana balaki si wana eza non faux moi si wana za maman jolie mobali n'est pas zaki wana papa Guy Benjamin baza batu o bazala na ya Mike kande zaki non batu na yo de yo zana ba ya Willy batu na yo ninga zana ba vie René mabiri 26 à forme donc 26 à forme donc batu na ye mobali na zaki wana maman jolie aza moi si ya papa Guy Benjamin. Donc c'est faux d'ailleurs. Des deux, ba photo ba bimisa qui a Diane Sarah, c'est faux. Diane Sarah sera zaki na relation na Mike eza ya kala. Na wanga ni Diane Sarah te. Azala moi c'est Mike mais kala. Avant ya Mike bala. Na préféré écouter ya Mike fara bala na ta Diane Sarah ngo pour Diane Sarah za la maturité na lobby. Pour Diane Sarah za la maturité pas za mutu mo za fi wana. Soko zo solane zo sentir que mutu aza pa na personnalité. Diane Sarah a une personnalité à Makassi, Diane Sarah a la maturité à Makassi. Combien de fois tu n'as pas Diane Sarah que balamba mutu que non na bande comme susu kuto Mike. Oh moi bande ko lokoso mususu que balamba ye que azwa ba photo ana ba bimisi lelo ana. Que Diane Sarah bimisango depuis que Diane Sarah tikala bimisango te ndenge ba yibeli ba photo ana Diane Sarah ba mo ba yebi. Diane Sarah n'a rien à voir avec Mike. On a publié. C'est là. Diane Sarah, Aza, moi je suis Aza na relation déjà. Si on a minito, au bolu qu'on a relation et ça que écouffato ezo et bebato et bomba. Pourtant on publier na Mike bongo. Que non moi c'est Mike pour na yende il bala Mike écouffi c'est faux. C'est pas pour na Diane Sarah ndel bala Mike écouffa c'est faux. Et ça makambu na bango moko ya couple la Bible dit que le mariage soit honoré de tous soit les abato ba vandité de tous soit les angana yo ba tout balani neto honorer mariage j'aime ça la mise sur bateau ceux qui moi si ton mobile bobi ko gérer li bala la communauté et rosa peut honorer te Diane Sarah aza copine ya Mike te Diane Sarah c'est une ex ya Mike Lambay oui on l'assume c'est une ex qui a beaucoup de maturité beaucoup de personnalité et Simbate bakabwana Diane Sarah a sa vie Diane Sarah a sa vie azana mobali na azana makambu na azana vie na ye Diane Sarah na Mike et c'est la kala pour le moment que ba preuve des athées au moins ce muta lingine su mutute akomi ko publier makambu azangi preuve nde au moins la muta komo luka ata mambo kala ata ba nini azongi sango surtout bandi ko zongi sabiso so makambu kala yo poza na passer na ote mama yo ndo na passer te ba photo ezaiza pa langani nada ba photo nani naza nango kaka na lobi kaka na epeniel naza nango ope na passer na yo opeza kutu dignité kutu na musaya nzambe kutu ndengo lobake babala ko vierge wana moi je doute pour la makambo sali on a agi doute parce qu'on a frère Mike mtesa ki babala ke vierge ça babala ke déjà e waso na frère Mike to reçoit mambwana quand nous yo sabato tena ko site yo sabato yembo kwa comment qui on a page elle avait 18 ans elle était vierge tout ça là vierge c'est loko moroté vierge ça veut rien dire le problème c'est que tant au bala qui sait comment on est quand même la maturité il y a libala
ke obala okokoka soko mona ke ozaki vierge ozaki mwa mke faki ka ozopanda oyekola no makambo susu avobala comment yo bala dans oyebi non que non ozano vierge okoka no libala to bala pourquoi soit c'est pas ça wana comme le roi la monotonie et quand on a bandé la makambo na sinal ba wana sinal lobby et puis j'assume ça même 1000 fois s'il s'agit de le répéter je vais le répéter de la même manière de na obunga te sika mote to tiango pembeni mutu nyonso na passé na mobali nyonso oza na passé na ma sepelo bala mo sine babala ni bavandi so yokani te libala nyonso so ezosimba te libala ya munduki te libala ya mbeli te so esimbi te bokabwana c'est pas dit ce bato bakabwani c'est que moi ça ma beto mobali ya mabe non kobimisaka mobali au moins mutu aliboso banda ko accuser mutu yenda na problème so monika moi ça bandi mobali yo mobali c'est que yende mutu bandi mabe ko accuser non mutu te yo ozana yo mabe yepe azana ye mabe boyo kanité so bomoni ke babongisa bino libala na bino ezonga kaka bino so bomoni peke bokabwana kaka bino botikela bato makelele tika bato makelele ko luka pete ko bebisa réputation mutu po lingo boya non il y a des gens en plus ozana liloba suka via mutu te nzambe da liloba suka basali na yobi combien de basala nzambe ba bebisa ba réputation même église ezaka combien de bassin dans ma réputation. Moi je crois que c'est pas gentil. En plus yoza plus intime. On muto botina yoza muto vandenenda kuma otango lo kambatu ba ondimango. Siko pourquoi publier bleu bon. Pour bi ke batu ba ondimon bala moko. Et ça le coûter ça solo bi ke batu ba ondimon ba moko. Ba photo Diane Sarah c'est faux. Diane Sarah aza copine ya Mike Yakala. Avant Mike Abala. Et Simbate Mike Abala Diane Sarah fait sa vie. Eunice fait sa vie. Batika pas au côté Nice Marambo, elle n'a rien à se mêler. Nice ça m'a comme né à fiancé. Et Nice fait sa vie, mouton ça m'a amené. Soit a besoin de divorcer. Ah qu'elle est na mairie. Ah il y a des réseaux sociaux c'est na biso bato bal saké. Na réseaux sociaux bato la maman les news bato bal saké. Famille pe boyara na libala frère Mike po babi frère Mike bisko zakenda ba famille boyara pas sœur et niece pe famille maman ko maman lenga linga ki ngote et pas diara soki diara olobi wana yepe ko mekate et niece maman ba on ba linga ki te tilelo to yebi ke ba nani peniel ba bilo rebimi ke yena maman ba sali 4 ba yoka linga ki était parce que mal répété na sekio makasi yebi na sekio makasi ya Mike po peniel alo ko so alors un PC na wenza basoso sia baboya ye onyoloba eloko na sina répondre que olinga kana loba mbe pogne okutso ele kate nese répondre que na yebisa que ya Mike Landa mukanda kuna te po bango pete mtu bapesa ya Mike mukanda mais va contribuer pour le mariage Joana loba sala ba $70,000 ba dépasser forme ba ni sa chambre ni sa nje ya budget et maman na peniel kuna bisambo aux États-Unis a fondé aux États-Unis kuna et si la likola ya frère Mike c'est ba bimisa ta $100 ba ya tozong sila ba on ça la $70,000 ça les ara 30,000 ba ko ça rende gara 70,000 mais ça les ara 30,000 to landera internet ça les a 30,000 mais ba on ba ko ça biso que ça les a 70,000 mais tout ça a un problème te pour ton moi famille écossais na hebi na mambona te tout ça legechu tout ça a un problème te pour ton lingara salle ya mariage na ba c'est la mariage ils aura $30,000 mais Mike appelle ça $70,000 ce ba pesa rata $100 na dépense ya mambo mariage on a ba ya tozong c'est là-bas mon frère Mike a des maman en tout cas c'est dans le batika yango c'est pas $30,000 à dépasser qui parce que famille te a payé 17 € Yvette non ma sœur depuis les bas les sangi saka yo chenga penache famille a payé les misakata et l'autre côté pour na libala wana en fait Mike Kalamba c'est un vrai muluba qui se respecte et c'est un père responsable asangisa eloro na mutute abala mwasi ne yemoko na yisaki bien so libala payé les kuta Mouké makasi à $150,000 Mouké Mike honoré il faudra raison c'est là ta discrétion quel que soit problème quel que soit mon na problème fallait à maman azong c'est là ta discrétion ou la zong c'est le aussi ça ko luka aussi ça mbali na to ko baby c'est les réputations non fallait à luka zong c'est là ta discrétion azong c'est là te lor moi malamu par rapport ka muninga balayo pour mingi ba sente bango mingi ba botisi bango ta bana 5 ata bana 10 ba peseli ata genete a gene ata koka gene ba peseli ete
mais quand même yo ba honora ki yo ba bala ki yo ba sala ki yo quand même bien ba honora ki yo lelo ki ça Congo monde entier ba Peniel pona Kalambai. Mais elle n'est pas heureuse. Mobile a toujours l'école. Mobile penda zana na téléphone na ba message ya basi ya ba ex. Moi na bato ya 18 ans. Azaka pe vierge. Vraiment ya zokisi azongi kolela. Aze rester bolingo ya message ni ba UPI ba mbebele bela utana musala nzambe nzoka musala nzambe ya hypocrite. Ba frère magaza il est hypocrite. On va malin. Kako vient là-bas, il est malin. Les Ketchou. Yo no mo simala mo ta téléphone en bas no poani bi ngembalo en public. Ota téléphone poani. D'ailleurs, mobile ya pesa ki confiance. Peniel mtozaki na ba compte tout ya Facebook ya Mike. Ba compte sur Instagram bilo nyonso Peniel mtozaki nango. Mobile ya pesa ba mot de passe ya bilo ne tout. Moi si nyonso akomela ya Mike na Facebook ya ba ke Peniel mto répondait. De tolo ba Peniel a bloqué ba compte tout ya Mike. Oza frère Mike te. Ya Mike te. Peniel a bloqué ba compte tout ya Facebook Insta ba compte tout ya Mike a bloqué ngo yemo akomo publier Mike a seka ba excuse ba ya lukuta Mike a lobité o be ajiba lo bana ko lobate donc azo lobate azo kipete azo lobape lo roté azo mona donc azo comprendre pe lo azo candidaté e ko za kara wana ndero pesa mo se wana kanda kara te ba kare ke se on a pensé que vraiment ka yini Peniel makasi Taro inete aza mama bana na ye ako inaete abotele bana kobote ya pasi 9 mois ya pasi les Ketchou kobote ya pasi ako inaete tous ça moi si sonne que Peniel ndeko na tous les camone komelio monte que aux amis parti pris à frère Mike na ebite poza ndeko na yo bamso bia za ex na yo ozo kosa za ndeko na yo po yo za Kalambai te yo za Kalombo te komba Kalambai ya lokwa kombo langa mutoba komba Kalambai ya komba famille te papa Joseph komone Joseph Kaba Mwanishi nde kombo na bango famille kombo Peniel et kombo ya nini ya Makalambai ya kombo famille ya kombo na yemoko ya lokola lukoki te monde baba jaye lukoki te boni kombo ya katikati ya lokola Aruna Lorette Mbela siko moinde ya Lorette kenda Aruna oyo sa te kombo famille ya ba Aruna eza Aruna te eza Mbela Kabeya omoni mais bato ba ko mbela Kabeya te ba yebi ka Aruna Lorette kombo ya Kalambai eza kombo na yemo eza kombo famille te dans le côté kuna désolé ce ba lo ba bango c'est n'importe quoi ba lo ba du n'importe quoi par rapport ya vérité on a la lobby par rapport ya mutu na bango po mutu ko lo ba bo eza mutu azaka na Peniel ado alingi te na lo ba vérité o Peniel a bombi na alingi kaka na avouer lukuna na kumisa lokuta o Peniel a bimisi yo femme soumise pourquoi yo vana libala te ba so ba yo Yvette azoloba ozabi osalaka émission mo pa maman litu maman nitu olobi ke soki ubeba na kaso ni na bosa ni ba question abeta yo yango bomaka libala na émission na oyo ba likamso ke nga mobali nda azoka yo tikanga na ndako pour voyager ka ba bi deux biloko différents je sais pas c'est vrai tia banda robetanga na longwa te tia banda robetanga na ndako libala na bima te ata mkomote azo valise na bima papa ba mwana nanga aya kotikanga epa na biso parce que il devait voyager na robandela ngata 10 000 fois atandinga bado betanga na tikalo na tikalo malibala te nga batu baboma libala nanga eza ngai te eza famille na biso nde bamona ke betanga mingi ya baboma je parle pas de moi ici les Ketchou na zongi sika pepo atwazo ba yo bongo yo moko libala na yo fou toute façon je m'en fous tant pasteur até à liboso até à kaka bato azote até amité à payer moko soki eza ke côté wana mité à penga moko j'admets et j'assume. Je parle pas de moi. Dans la relation nanga mususu, na robanda robeta ramasolo papa moi nanga te. Peut-être ça peut léser relation nanga na komana. Omoni papa moi nanga pas zo ça makamne a comment la relation na donc chacun fait sa vie et simbandete. Je viens de te le dire. Ce qui est beaucoup kanité, beaucoup kokabwana. C'est pas dire que ce bateau bakabwani, c'est que moi ça zaki mabe to mobile zaki mabe. Je le dis. Muto zaki mabe azate. Ezaki bo yo kanité simbité. Bisonio on a eu des ex. Le boss à la vierge tous à chastre. So za vierge tous à chastre. Tu as des ex. Et le but que ce muto na ex à moi si mabe. Et le but que ce mobile ana ba ex à mobile mabe. Non. Bo yo kanate. Boboyana. C'est tout. C'est tout. Boyo kanate simbate boboyana, c'est tout. Botika papa moi la honte dehors à Makambo. Botika ma relation la honte dehors à Makambo. Je parle d'autre chose, je dis quelle est la vérité. Donc on a tenté à justifier ma nanga. C'est dérangé, ouais. Ça va te déranger.
Jamais ça peut me déranger parce que ça fait 2 temps que ça passait. Voilà, babi, Chibola, ski, babi, moi c'est un bon aussi, à Moulex, Aigle Noir, Venanga Valimba, les bateaux, tout, batal Arabi, Soabi, tout, batal à Congo, les Ziba, pour partager émission, parce que émission, maman, les Kamouabi, n'a PCP, Aruna, mère, chef, Mbote, Biskazali, Jaël Show, Maureen, n'a PCP, Mbote, Yvette Kalombo. Il y a une question, moi, besoin de pourquoi Yvette Azolo Baké, frère Mike, écoutez, Nice, écoutez, Aya, ça a passé bien la vie, frère Mike, le père, on a écouté, on t'a moi quelque chose, bon, voyez, peigner la salle, oh, c'est que frère Mike, a gigolo, c'est que, bah, si ça, il a quelque chose, il y a un moment, soit moi, so bête, ma maison, peut sauter à boyer, car, bah, question de autres signes de langage. Ndenge sans le blague il y a côté de peine la sali boy et ni ça sala boy a chaka mongo de manda kuna peut-être ça pour intérêt frère kazo ça la moté qui na carrière na yepe ya koyemba ya bonzambe ezo bomela ma mususu toujours pourquoi ye kaka ba problème kaka ye kaka ozong sanka na réponse na otie biso siko ke bato baboya na po bayokanite soki ye kaza na ba problème par exemple buma hotela babwa ke la ngora mabanga mbuma hotela batika yango mbuma hotela batika yango te mbuma hotela babokela yango ka libanga nazo na répondre yo soki balobaka ya Mike aza gigolo alanda basi na intérêt tout ça là wa penako bayebi ye pena ndete bayebi pena mutu baoloba te so bayeba mutu baoloba balinga baloba bon te so azaki gigolo bosoko tanga bale peniel nda sela ke pour la autre bissoir sala nyos na mariage à Peniel femme ba Peniel so ba participer c'est ba participer na ba kelelo ba participer ba tonga ba uniforme oh le n'importe quoi ba participer na biloko peut-être à Mickey ko lambela moi na ba tout ça là ya Mike muto sala nyos bala mo sine moko so gigolo bala mo sine moko ce que ni ça participe pas parce que moi si nous faut participer ta coûte bala na million il faut participer na vie mbali vous comprenez. Si on a bien ni sa participation, on a bien ni sa participation, le retour de la vieille Mike nous a l'ingrate. Vous comprenez? Nous a vraiment ingrate. Et ni sa participation est belle la vieille Mike. Mais ce n'est pas dit que ni n'a sala Mike, non. À ça, moi, si on va vivre dans mon bal à l'ingaki, mon bal n'est pas l'ingaki. Quand il y a un problème, bah on sent ça. Ceux qui il y a au sale les hommes au sale, ceux au sale moi s'il faut ça au sale. Et ça c'est ceux mobile à sale l'autre moi c'est ça la mobile n'est surprise à un gâteau d'anniversaire, c'est un gâteau d'anniversaire au sommet les gâteaux c'est comme surprise à c'est comme gigolo. Non, et ça bolingo na bango bando vanda bon. C'est pas dit qu'il y a bando za un intérêt tonité. Ceux qui ont intérêt, fera balette. Tu il y a solo il y a intérêt. Fera zala on a balé un intérêt on a baloba. Nga balaye so ezaki na intérêt bayokanite bato baboya na po bayokanite bato bayokana bato baboya na te po moko aza mabe non bato baboya na po bayokanite Peniel bana baboti déjà na oki kozaka pencher na ya Mike te soki naza pencher na ya Mike parce que na moni que réputation na des enjeux so na côté li Peniel te parce que asali mabe ko exposer mobile na côté les soit ça madame soit c'est madame te pourquoi na côté les soit c'est madame te na moni le côté les te na moni malabu mo retourne na côté les gars na rosa approcher ya na poni nga mona loba na bena na loba qui très bien que ya Mike yo moko muto mesani saki il fallait que éduquer au lieu d'orloter le ba ba Mike te wala ba yo ka ete il fallait kana ba ndofinga na finga Mike to na finga Peniel non ça sens te non finga te na lobby vérité o ezabongo so Mike azaki na mabe ngana loba te Mike yo pe koto yo saki mabe yo pe koto saki mabe te Peniel o saki bo na ya pour pesa bomba leçon morale te nga so les la télévision zaki pona ko dénoncer que non o nyonso batiaki na publication là c'était faux et ba kanda pe bazua moi si eza yango te vérité to yango te réalité. Voilà, Yvette Kalombo toko chité mais toko yaka kana ba question zo kotaka nako linga Yvette Kalombo ota la caméra na biso na la kisayo photo moko après mission na to salaki eza une journaliste une chroniqueuse a posté sur frère Mike na Peniel na page na e Albert Kaba insulte sur frère Mike na linga tota la photo ana et tozonga juste après check ba vérité ba vérité. Voilà, Yvette Kalombo toto landa likamwa babi frère Mike mawa pas même Emily na kebisaka na mawa
pour la banginga tout ami balé atie luka solution soki lilita penalty ayembi nzemba wata po wata zwaye wata limbise toyebi da kokoma obenga wata kokomela ye kobenge maître suprême obosani ndo kosele makambo ka violaki yo kozwa pena parole ya wata otiango na page na yo Gloire Olangi yo kozwa parole ya wata otiango na page na yo obosani ndo loba na wata obosani makambo yo kosela wata obosani yo so nika musicien boyo il faut bandaka kokosele makambo bandolo ba n'importe quoi lukaka bese sima bato loko moni ya maika na ba problème ayo no komo luka bese sima ya maiki finga na ndima yo Gloire Olangi finga ya maiki na TV na ndima yo ya natana ote trop occupé l'ami du chef anatana yote ngana yo monika ndolo binga na malchanceuse na vanda bien ngai vet soit na malchanceuse pas na yo Gloire Olangi c'est que chance existera te c'est que pena mo chance saliba benda starte malembe leka chukwa mbruye ngai te tika ngalo mamna malembe kwa mbruye nga to memanga la lire moko na ye fi moi basse classe boy fi moi makele les angatina o swana ka bien te o loba ko finga rebelle nga na peso leçon morale nga na finga na yo te pona biso ke éducation nga te na loba noti na aussi ça na fingo te mais na peso leçon morale yo loba ngai yo betanga nga no to bunda ba kwanza no luka mtopesa na tata ya très métissé on reconnaît qui quand même métissage le reconnaît reconnaître quand même métissage c'est bien au départ Gloria ngata na ki cadavre na nga yo koleka ngate Gloria na lekio na mamnyo sto mukili moi mamnyo sto nzamba sana mukili na lekio Gloria na lekio ata na obwaka soyi Gloria na lekio ata na ofiotola na lekio ata na buzoba na lekio na mamnyo sotu basaka ya mukili Gloria na lekio de 1 bato yo sutukela lelo ngana ebana bango tongo bato yo tala na TV oyo koti na internet bolo baka merci YouTube bino ba Gloria yo bolo baka merci YouTube bato yo tala na TV kala tango bando tala raga tango tala TKM obina banzembo seleo tala mwana mwasi ya tonda banzoto ya linga ozo lota seleo na TV ngada na ebaka bango tongo tuna le bogaro yo zakanae tuna aneni ninga na ebae tuna batu nyonso yo sola na bango mona bango grave tuna bango aneni baeba Yvette Kalombo Willy Musheni yo batu mkisasa mbaba bwaka bo tune aneni eba nazo na kuna ta bwaka batu nyonso tute na le roi yo to exposer vie na TV moi je peux pas exposer ma vie. Je n'ai pas le temps d'exposer ma vie. Na yeba na bato nyonso tu koleko yo balala yo nga balala ngate. Yo ndoza na TV yo lobara na TV yo lekesika bana poto bazebele. Nga mutu nyonso kota na nga partout ozana nga fier. Balali nga lokwa yo te Gloria. Balali nga lokwa yo te nga mutu nyonso zwanga madame. Natikala jamais oza kosa leka. Yo zala kosa leka 10 000 fois. Ozo mobali ya bato Pauline Gauthier mascotte ngo komise mobali no boya yo e simba te mobali nini ngo kolinga yo Gloria o publier que ya mobali na yo o lo balanga pe o fi moi ma chassette ala mobali moi mkiale kana ka au moins tu reconnais que ngakuto ya moi mkiale kana bon yo tu sais même rien de ma vie tu parles du n'importe quoi tu sais même rien de ma vie aux adames to fout on a $400 te Gloria t'es ignorante. T'es vraiment ignorante, malembe. Leka tu tikanga na loba na mwano ya maboyo. Tikanga na sila na nga moko malembe. Nga na ta bunda na yo te Gloria. Oloba aussi sa classe na ifasik. Nga pena 6 classe na bel campus. To so na lora batu ba 6 classe. Gloria ba tianga na challenge. Na préféré ba tianga na challenge. To ça la challenge ngana yo ataya ba formule delta to ça ataba ba challenge ataya ba formule mathématique glorioté mananga te ngana to ça ba challenge ba formule delta na ba formule pH nana tana yo te na tanga delta banda première secondaire delta égale à b carré moins 4 AC ozana on a mutute na niveau na te gloire na lekio na mamunyo somtu na kati suki mena lekio. Yo le ba mambo maquillage. Gloire mambo kitoko yo nangai. Oh, mais t'es courageuse. Oh, vraiment courageuse. Na ebisi yo Le soko za mwasi atembe.
kofinga ngate parce que là c'est votre lot wana ya lo na yo o mesana nango kofinga rabaninga yo soza moi malam tu avais combien de amis sont où ceux qui ont moi malam tu avais combien de amis ils sont où na mibali na basi ils sont où nga Yvette Kalombo depuis nazana ba camarade nanga nazana ba otilelo depuis nazana le kechu tilelo depuis nazana gel shot tilelo Karine Mokonzi ku kolobate aruna bomwana kutu ya kibebe depuis nazana mabedi yo mwana nga dana leka TV to mwa daba camarade nanga leka TV to swana toto wela mobali yondo linga koke kolika mbaba tu obebala badika ko kofuta bala batu mboko balala kao nana tana ote Gloria nga Kalombo leke chuti kanga nana tana watamukiete nana tana watamukiete elso silio luke sika otelemela yango luko kota ma okota ya Mike po yebi très bien Gloria na tambola no taba 1 mois oyebi très bien ke ya Mike aya na nga tio simbi oyebi ke osimbinga Gloria au titre de la Mike ba message chaque jour ba audio chaque jour linga ya Mike bosani yo le kanate vo bandolo ba mambo ya Mike le roi yo côté la peigner parmi bato peigner la zone nga bomela libala parmi bato bazo linga ko bomela libala peigner Gloria yo zana katiti lo lota ya Mike la bose masturba na kombo ya Mike o se masturba na ba photo ya Mike yo Gloria yo lubana ya Mike kalambai yo ko lubana kalambai yo mwana mukia zanga libumo lata kano bongo aloba français qui toko bongo yo Gloria yo ya Mike telemisa yo ko résister Gloria oh yondo oye baba ex nengane ba ex na ote nana kutana na ote ata na nzela na nga moko te pour te dire que nzela na nga nzela na ote nzela na nga nzela na ote Gloria na wana te pona olobela ba bien matériel nga na publier makambo na nga te so na publier na monde na kutu donc surtout yo na Madagascar no kenda ya moyo wana Gloria je suis pas comme toi na voyage aka malembo ambuyenga na voyage na jet privé yo voyage na cargo 207 avions au kenda ya kofina na po kenda balala yo Gloria nga la voyage ya mobali na nga bengisinga en plus na voyage na jet privé na voyage na jet privé tout na batu ba yebi nga ba yebiso Gloria moi je suis pas comme toi je suis même pas de même niveau que toi on fréquente pas les mêmes écoles on n'est même pas la même division petite je suis pas la même division avec toi rien à voir avec toi otiano ba makiki ya mabepe batia na gambela Gloria yo lo bananga mambo maquillage ngata komi cadavre na komi sankusu na leko kana kitoko na leko kaka Gloria na munya te lo mote na nzoto nanga oyo ngai pena yo Gloria ofingelanga na ba défaut na ngele ki ya qualité na ona kitoko moi ba défaut na nga Yvette eleki ba qualité na yo Gloria na yepa na yo tout ça l'émission au complexe chemise à Thierry Mugler au complexe mbati à super 100 au complexe talon à Versace na chana se changer te na talon se changer 5000 fois pour se changer kabilamba mabe gambela Gloria yo lo banangai bato yo ba finga ko ba lo ba noter ba finga ko za likolo Gloria ngana peso leçon morale ngana peso leçon morale ngana ya niveau no te mo motema no mabe ngana yo to yoka na te pona motema no mabe oyebi yango ngana motema mabe lo kwa yo te mama ngana motema mabe lo kwa yo te ceux qui ont moni priorité no eza bijou eza priorité na ngate nga peut-être priorité na ngeza ba compte bancaire na immobilier qui sait yo mwenga ko ya TV na bando bana pango na tango ya TV okumisa bijou ela mutu mususu otonga 15 niveau o seka yo yaya o seka yo ngana na bonheur eleki ba bonheur nyonso to mukili Gloria na mwana bonheur eleki ba bonheur tout ata mutu ana mbongo so botata olela tongo midi poko nzambe pianga mwana Gloria na mwana ba priorité na ndenge mona yote ba priorité na ndenge mona yote yo ata na mutu ko sente otawanga na mwana a sente otawanga na mwana ba garçon nyonso bakenda na préservatif bazo banga sida bazo banga babota na yo bazo banga maram nyonso tout Gloria lo banange lokote ya o lo banange lokote olala na mbali oboma mwinda po boya bata nzoto no mabe na bien oko filmenga bien, filmenga penza, filmenga nana likwanza te, kende filmenga mona pesio pena permission, na bota Gloria, na bota na latara pe sans soutien, mais na bota na latara sans soutien, nana ma belle kitoko le roi orange ou tu kita siko na nzete, kitoko le roi orange ou tu kita siko na nzete.
nana nyonso ya kitoko koleka yo leke chozo ambruyenga nana nyonso yanga ya kitoko koleka yo Gloria na ye pa na yo brosana minu na maxam munoko solo lo kwa problème na rova na te na salon no émission mbangu na okokate ozana moi so tokaka na makasi na sali peke desinako nana tana ten Gloria olia no biloko kenda fait bomi biloko na sachet pe olia lobi nango nana tana ten na mobali nanga akipaka nga kitoko na mona no na moi mobali akipa moi so kwa mobali nanga te akipa nga kitoko akipa moi nanga kitoko mamunyos kitoko pour ton information na foute la lupangu mo mbala GB pe na jardin na mamunyos tout nana temps lo ba bien matériel te poto nga na lo ba ke na foute la kana moi simso âge nanga otonga na mona ko kumisa ba bien matériel le roi bassesse ya bassesse lo yo tellement nanga ya sika complexe ko banda complexe do kala yo lo balanga yo la sang héritier watanabe aleka na émission aloba swenga na ebe wapi yo la sang héritier ngana ebe héritier tongo soki héritier aloba ki azwa numéro na nga téléphone na ebisi yo Gloria na pesa c'est parce que na yeba ki nanu relation na yo na héritier te par rapport à ba bonne manière yango na tuna kayo koloba te ko la sang héritier te ngam to la sang héritier za niyo ni mutu nyos tout te la sang héritier Hervé Mwanza pe na nenini yo Gloria yo la sang héritier to wela no héritier lelo yo komo tanga komo héritier lelo héritier komi bien yo zo balanga yo bala na 16 ans Gloria yo bala so na 13 ans ozaka da des vierges na 13 ans 13 ans moi na kota première secondaire yo zaka da des vierges mais na désolé nga na 13 ans na bando saka na ba Barbie na 13 ans na bando saka na ba Barbie classe solo ba kotanga voilà otanga o malamu te opesa mzote pa ba professeur ba matso classe na moni yango siko parce que so tanga malamu olingo yeba mamuni oloba na TV so tanga malamu olingo yeba à qui tu as affaire à qui tu peux parler olingo yeba oloba nini pe olingo za musenzi bongo te na moi siko ko pesa pena ba professeur mbongo pour mata classe Gloria tu n'es rien devant moi tu n'es rien tu n'es au moins on va pas ensemble ku tout est bino za vide malembe no ya no ya ngana confirmer ka o na yebi no ya do yo lekinga ne loko mokote obe nga métisse ambandaka au moins tu reconnais que je suis métisse lelo yo lo ba mambo amida lelo yo préfère amida obosendo finga amida na TV lelo préfère mais adore lula no batuya so finga na koginani na kuzu na comprendre oh ya yo lo ba nga kuma mambo Karine Gloria na vanda na Gloria so to vane 12h dita 10h dita beta mambo Karine fanatique numéro 1 Karine ya Gloria na au moins des années envie ngande na kabanda Karine ya wande sa loba mam nyoso sakana alinga Karine makasi fanatique numéro 1 Karine ya Gloria loba nyoso mambo Karine tout Gloria loba kaka kombo Karine awangana nazaka ne genre ba fille moi basse classe je te dis non elle est trop basse classe ma Freddy akimbe pe manga ba relation mo zanga tina ba ke kuta nsana aussi là na yeba kututeke ba manga kuna na koma ba kuta nsina na Gloria na ba bonne manière gentil que je suis na sympathisant na bango tala lelo amozo courage à roloba nga pour na sympathisant ba heureusement moi na muluba j'étais toujours sage Gloria na laissa yo so na tambola na 5 fois na laissa 5 fois so na tambola na 5 fois na melissa 5 fois Gloria kando ba yo fia chance nga fia malchance combien de fois nga na tambola na to kuta na batu bakabela bisombo na compte na Gloria yo zwambo na compte na o panza vient nga na présentateur vient nga sa na président on panza na panza akipa pété apesa mo sana misu nga na kenda o peso sa na peso mbongo yo Kotambo no so tambo no yo fia chance. Combien de personnes bakabelo ata $20? O bakabela biso ata totambo no $20 ngai wana ya malchance yo zoloba. Nga so na fia malchance c'est que yo za kutute. Nga pela malchance c'est que yo kutunde te ozate. Tuzunga no na kembangu likambo 13 ans. Yo bala 13 ans. Mobali yo bala. Yo bala lor mona soki montana. Obala lor montana. Ah yembara. Te. Obala Lor Montana kanga yo na chambre na noko na yo wana fi inceste okubanda na noko no na nini na busy yo na flirt alors manse malembe yo tano babo ambuyenga tenga na poso ko lobala mono leçon morale to bo ambuyenga malwa to swane makwa no finga yo Gloria
yo Gloria yo ma belle ke tina genu fo lingango potia soutien yo lo eloko lo balanga Yvette nga kalombo na telema yo telema Gloria na yo ko tato lo ba français 10 minutes nga na totanga biso mbaye totanga Gloria to bundate Gloria challenge to ça l'émission en français bandeti suka pe ça l'émission en français bandeti suka nga na challenge oh Gloria naza pour ça challenge ah Gloria te challenge de la concurrence tout ça concurrence on dit azara équipe yo etiebi équipe pe etiebi tout ça n'est concurrence Gloria lo balanga kenga lati bilo mato ya 1000 francs zando pour ton information bilo mato ane wuti Londres et pas maman Joséphine Bola le pasteur pour ton information faut y baka ke za rappelle zandu po okota zandu makasi na okota zandu teno e bandeni za rappelle zandu na kokate kokota yamba poto poto babenga ngala makolo babenda ngala maboko ponga so okoti zandu bato so paniquer frère chérie amida bato so za paniquer na kokota zandu telo kwa yo kutokota zandu te yo pa zandu et alix c'est pas na yo kenda gambela 17h ba soldat d'abilo nyos o change bilamba o change tant ça une mission o bosani o somba ke on a gambela ba diminuer ngo bientôt comme ça et ça li bien mission e bongi ya ka to ça ponde nyos zaki na ngo ya nenga lo banwe bongi tendeni nenga bebisa moral no zaki na lamba msute Gloria le ba bien matériel on n'a pas les mêmes priorités maman je voyage comme pas possible. J'ai des relations comme pas possible. Oh lo barango ya nanga mbalobi. Yana ba téléphone mususu anangwe bani na debombo le zedi nangwe suki na zima moto. Te nango na Tshisekedi. Tala na agenda hotel matin na mamunyo storm kili. Do na lekyo todo lo balona lekyo tana otoka. La lekyo na mamna buzoba. Na lekyo tana nyos na lekyo na nyoso obela no batu na nzela wafimo obelela ka irade bonie no sangote na classe makasi koleka yo na classe makasi koleko batu nyoso obela bayano babima na yo nga mutu nyoso na buwa kaka ona bimaka ne aleka na teva lobaki ya bima na ifet na buwa kaka mo nga mutu nyoso na buwa kaka ona loba viena nga seke viena nga so na bandi ko boka relation na nga mobali na nga na buaka ka e na boite na buaka kombonete na buaka kombonete mobali na nga na buaka na nga me mo na buaka ke toujours na ba code yo Gloria yo te mananga ne loko mokote mobali ya batu o yo zwaki yo fia chance okenda na Jael nanda kwanga okenda oyaka ozwa Jael bokene nanda kwanga pobo kanga Elvis ndeni yo fia chance il faut lancer la chance na yo Gloria omoninga kalombo na ebi nganga te na ebi mambi kudi te na ebi mama zekete na ebi nda kwanga moko te na ebi longanga moko te ndo mona ngabo mais na lekio na succès ngai mutu na ebi mutu te nga so na bina zwa kisi ya salité le roi yo to zanga lupango fute la tile le banda kwa $100 te nga so na zwa kisi nga fo eliminasi nga pele fonde franc-maçon nga pele sika mona ba président nga na zwa kisi ya mikemki le roi yo te ba kisi ya mikemki ya ba succès YouTube ya ba $100 yo no Gloria o te parfum bien ya madebo kamanda ela yo peka ne passé yo Gloria yo te mananga na tia parfois solo tongo olu bananga mambo chance Gloria yo binga nena bando simba ba 1000 euros ba 2000 euros ba 3000 euros non simba ba 3000 euros na vierge yo balala ko pona $20 balala ko pona $10 ngala simba ba 2000 euros ba 5000 euros vierge nga mobali na ngali boso azaka joueur professionnel s'il te plaît olu ba pe na TVO mibali ni yo kumisa yo te mananga mambo mibali nga so ninga jeune garçon se nga beau garçon so ina linga mikolo se na linga mukolo abua kama ya kano un tonton wow pe nga so na lingi tonton na se que faut avandi sanga za la pena ko madame yeyo oh nga linga mbala batute batanga deuxième femme non azaka toujours madame ata muto yo ozobuaka kuna obimana musicien apesa akenda na ata Madagascar te ifo liboma yo ebia nenga azaka kuna yebi nenga azaka kuna yebi bamboka ba memanga oyebi te tuna pe na zalaka madame na zaka kosa le kalo kwa yote yo linga no ba musicien yo moko ba linga kote na musicien moko te onga linga
nana musicien monto nga sala avance so na zala musicien na sala avance le kalo ba event osanga avance na sala ka mobile avance te pona miyebi naza sur nanga pe naza kitoko nazaka kitoko te naza mayele nazaka mayele te naza na maturité nana biloko nyonso o mobali nyonso ko luka mwasi aza nango nana ba valeur pe pour conclure le tout na yebi nzambe na lokwa yo te fimo tanga jamais Bible fimo luka ka banda kwa nganga obosa ndo bandoke mombele chaque jour ko luka banganga chaque jour ko tambola tongo midi poko na makola o se tengam loko ebukani nete bukana esusu obosani yo se saraba jeyo yo se saraba je bato ba se saraba je wana ba se saraba je ngalo se saraba jete yo finga nde ya mike ko finga ngate po ebika so finga tokozonga na YouTube yo finga ya mike so za mwasi ya tembe finga ya mike continue ko bebi sa réputation mike kalamba ndo bebi sa wana mwasi ne akosani mamnyoso akosala azaki mwasi ne tozala ba réserve po ba occuper kozonga na aza mama ba ne pour du bon to changer en côté mais yo te Gloria na kotika mwasi ya mike asa ya mo ba jeune ko loba ya mo na kotika mais yo te yo no tikote Gloria yo no tikote yo no lembote wende ba no lembote na ko lembote lokwa pena mabele lemba jamais mai na se na ko lembote yo no lembote soza mwasi atembe ofinga ngapone ofinga obangi finga ya Mike na saki na kebisio na kombo Mike Kalambai yo leka na TV baby sa réputation Mike sale mission finga Mike na ndimo kwa mwasi atembe ya total na siko ba relation ngo na ba chance ngo to loba o monaka pe Mike o ya teme ngana yo tokotala siko ba relation ngo yo zo kumisa ya chance so yo zo fi ya chance c'est que chance baby yo fi ya chance chance baby on a moins matete ndima matete le roi ba play matete ya matete original ndima ki moi matete ndima ki moi matete na le roi camarade na lunda linda suzakani ya moi matete aza moi matete yo za moi matete oboya ba camarade no ba linda okenda ko ndima kokoma no moi bandel pour na complexe ici pechanga okoma moi bandel ko la complexe ici pechanga complexe la tayo ti na suka ngana moi lingwa la jamais complexé. Pembeni a mouchi. Jamais j'ai été complexé. Naebisayo, papa Lutumba. Mais j'ai 30. Bana lingwa. Naza mwana lingwa. Nako kosete nako wanga na teke ngana mwa lingwa na tena ko mona gombe pona ko na TV non. Otie rouge à bien kana TV. Natiango tongo tokolo balanga mamba famille o metisa ko kotsa tele wa bona famille po yo osaka kindumba po sa famille ngana na ta osaka kindumba te po na sa famille tala niveau bala na 13 ans po sa da famille souci famille la tio na 13 ans na 13 ans bando sombe ba Barbie na 13 ans bando la ba pupa minene ba denenas na zaki na ba denenas ya komba mutu te ya komba poupée nanga osala jamais na poupée na vie na yo oyebi jamais elenga bo mwana nde zalaka obali na 13 ans ba viangulio na 13 ans ngana 13 ans vierge makasi tina suki ya mutu ba simbate tina suki ya mutu ba simbate vierge makasi na sakana makasi ngana na famille ngana rolesa te Gloria na famille ngana même na ba mutuka te peut-être oyebi te dans ma famille j'ai des juristes dans ma famille j'ai des médecins. Dans ma famille, on a des généralistes. Dans le bando tang, on a des généralistes, un bon clinicien, si na clinique ngali masala na peine MLS. Mon grand frère propre baby Kalombo. Kombo. Toke pai. Toke nana bande ko nga ba avocat. Ya papi. Nana bande ko ba architecte. Ya Patrick. Chileu. Nana bandeko ba musicien munene oyo kenda ko linga nana bandeko nana muto ko salisa na famille na ngai te nana muto sesa famille na ngai te o kapena famille mobimbe bonga nde ya biso nana yaya ba senta te nana yaya lukela biso mbongo te nana yaya lakisanga kindumba te na pe na yaya o na yeba na de copain te mibali nyonso ba yana nga bazwa bango vierge ba bala bango pe ti lelo ba vanda nana famille ko ya yute mama oh, tout le monde a ma famille. Si, il y a de bonnes familles. Na leki na chance na mambutu. Na leki na chance na mambutu ngana na yaya kenda brazate ko lukambongo. Na yaya kenda na leki na mamunyo sotu yo. O tele malanga ne loko moko te mama. Ne loko moko te.
eloko te ndo oza na matrice oyo esi batongi oyebi te so robota te nana ta na yo te naza na ta na yo ata mokie te o nga na olembo te yo kasi nga na olembo nga na olembo te nga na okobanda oloba boye ti lobi na ntongo yo lekana te voloba yo oza mpe na eloko ofinganga to boye te kobanda ye kofonde oboye te kobanda ye kofonde wana eloko ofinganga te ozalaki ozwi pe te moi te kobanda ofonde bato mpe bamoni yo mpe ntina te naleki yo na makambo nyonso to mokili makambo nyonso tu nzambe asala ata komela soyi boye naleki yo merci te na boyi nga okata so na lingi obiki message pour na fan to balinga Yvette Kalombo na ba nyonso o bomoni ke émission ko déranger bango ko blesser bango babi comment on a niveau o tenebi ko déranger ba te belé pour zo bapele belé na Congo les Iba la chaîne du moment na message opesa batu te message okana yaki na ya liboso ezake moi si bazolo ba concubine ya Mike bakenda présenter par Fachi c'est faux maman Joliana mobali ne papa Guy Benjamin message ami balé ba photo bati ya Diane Sarah ke yem tapandi di bala Mike c'est faux parce que Diane Sarah za copine ya Mike yakala message ami satu yoglo langi soko za mwasi atembe ko finga ngate ponga noto suka na YouTube finga Mike Kalambai baby sa réputation Mike Kalambai ngana yo to kutana ya Cécile message sonaki na oyangwana. Voilà, merci, bonjour, merci na bato tout lingake. Ouais. Na sisi koloba no mamnyos te makambuno eza continuer. Tu veux que l'émission est dérangée, tu vas dire l'autre bako là la tena poto lelo. Omoni yo de lobe mam nango tanga kombo na ngatenga skona tan kombo no glo langi. Ona la kisoke yo banga nganga no banga ote. Yo ngapena basolo ya suka. Yo gel show. Oyiza gel show ki nuti kanga ska okinanga ngai pona moni rajiroja zo lingo mingi ngapena kanga Elvis. Nzo kanga mécanicien mo, simple mécanicien. Ça sens. Roger kolinga gel tendeni gel ana mwasi kitoko na makambutu ana esika obaka kolete ayo mwasi la femme de valeur yo kanga mobali ndeni Elvis ope mbala bato o kanga mobali na nini avant po kanga mobali yango il faut atanganga ngo atanganga ngo asenga pena eloko moko pe yo mona ozana ngo yo mona il faut zapena on a chance no avanganga peso o fia na rafia kisite apena on a chance na yete simba la caméra m'a fait. Merci à toi Yvette Kalombo Téléma déjà to comme na suka ya émission na biso ba vérité na moni si ba biso Yvette Kalombo moi sinde taille quoi babi yolo ba yona no ziwa mundele métis moi viens Yvette viens on va terminer notre émission. Gloria. Bon, OK, bonne soirée. La démarche. Mannequin. Non, personne n'a lancé de marche. Allez ngara we telema boy na réunion ba sénateur to ba ministre e alanga na mwasi na bongi na bakonzi na mwasi na bongi na nyoso nde azabu na mwasi na bongi na bakonzi mutu nyoso kenanga sika nyoso yo kanga soni te abuza madame na lo kwa yo to mwasi a soni o mwasi a soni makasi obi odenda te o mwasi a soni obi oloba te merci Yvette solo obeta na miso ba si ya Molex aigle noir Valimbala ma solo ba musicien oh Jésus obi no kutu ko zana charisme te o surtout que là no ko sona ba musicien viens chozo beto oh nemela soleil wanga o kasi ora ba ba yebi ba yebi peut-être ba tona ko leta tala ka misel so mboka pena biso ve Koffi Olomide ayebwe comme Aruna 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 te Aruna yo Aruna te abenga Aruna ça veut dire ala ayebi o te abi yo wana Aruna to Aruna Aruna Tony et on les voit Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous